Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, na biso na tongo na lepo toko na partage toko prier. Merci Yahweh na bikamo, merci Nzambe asimba gonde na bokonzi na ye to pambolo to kumiso papa na Yesu Masia. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur Jésus, te Seigneur, c'est la sima malobana yo pour te okokisa yango. Te bédisi au nom saboké, c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Molimo mon Saint-Dieu contre le bandel que sous ta partage na biso. Merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Seigneur, nous bénissons Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom et bien-aimé dans les Seigneurs. Na méditation, na biso na tongo na lelo potoko na partage. Toyoki me sende kona biso lombongo ya biso ke na mokilo tozakara ba pèlerin. Et un jour toko se rendre compte na mokonzi na biso oyo azali Yesu Masia oyo akoya na jugement yango tozozwa kaka tozosisa apocalypse na biso ndenge tolobaki liboso tobandaki na apocalypse 1 toza kokoba kaka na kati kuna tomonisi makambo ebele ndenge nini mo Kristo akoki kozala to expliquer ndenge Petelo oyo ezali Jean amona ke moni seli ndenge nini likolo na lola ba 24 veillants na ba 4 êtres vivants ba adoraka Nzambe to moni pe les 7 sceaux to moni pe ba vertissement to mibeko to ba couronne bato ba ko remporter ndenge batambusaki lolenge ya kotambusa nzoto na sena moyo eza lolenge yo kozwa mbano to pe couronne na yo na tango na suka. Alors to sengela kete tomi kembisa tomi kengela ndolenge na biso ko tambola yango Yesu Masia monaki malamu ko lakisa apôtre Paul yango toza ko koba kaka na Apocalypse 7 to komaki na verset 12. Nous lisons au nom puissant de Jésus à disons amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle de siècle. Amen. Awa monaki bazako adorer balobi amen. Lokumu kembo masan joli boanya pe makasi ezonga pe lokumu pe makasi ezonga kaka na oyo azali le tout puissant oyo azali na force nyonso na Yahweh na biso na mikolo pe libela na libela balobaki amen. Na 13 balobi et les deux vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont vertus et revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alobi, vieillard mokom, paka moko likolo atuni Petelo alobi, azui liloba alobi na Petelo alobi, bato yo balati bilamba ya pembe, bauti wapi? Pe babimeli wapi? Na 14 alobi, je lui dis, mon Seigneur tu le sais. Petelo ya moli ebo alobi, oh, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alobi et tout le coupé to groupe ya bateau dans ko mona kuno bazako ya ba uti ko wapi wana mwanze na Nzambe mutazo tuna Pierre alobi ah yo muto yebi ngana ko yeba ndenge ni alobi wana ezali tuluku ya bato wana oza komona to groupe ya bato wana bazoya na bilamba ya pembe basukoli bilamba na bango na tribulation oyo wuti na se tribulation ezali nini? Tribulation ezali nini ndenge toza kotambola ngana na sena moyo tozo mona mikakatano minyoko ba problème mabale zo simbate ba musala zo simbate okokende kota ko bote zo simbate okokende na classe baninga bazoka diplôme yo zwaka te famille pauvre makambo ebele meto luki sali na biso ka to blanchir ba robe na biso ka na Yesu Masia. Alléluia. Ngana toke ko talisa te mama boko pa banganga totoke quelque part o tunelanga likambu boye no tozalaki makolo na biso ka na seko lela Yesu Masia kolela lisungi tobi papa lisungi ko utaka epai na yo te kisi na simba te loge na kota te na yebi Yesu na ngaza na bomoi ata lelo na moni te lobi na komona po ete Biblia na ngelo lobi na nga même si la promesse tarde attends-la il s'accomplira certainement. Ngana yo tokenda ko tuna makama mabete tokenda na biso na ndaka na banganga te tokenda ko talisa te to jalousa bato pona biloko na bango te to bomaka baninga te pona likunya
toza kozela kaka avec silence po toyebi ke nzambe oyo apesa elaka akosaka te. Biblia elobi aza mwana na moto te mpona kokosa, aza pe moto te po ayambola to ayanga na makambo oyo alobaki. Alleluya. Yango wana ozomona ndeko na nga bato wana balongisamaki mpona se na mokili oyo. Soki penza otali injustice oyo erenyaka na se mokili oyo, soki oza na Yesu Masiya te ndeko na ngo kosimba kisi. Ndeko na ngo kokende na bikenda nde tozomona baninga mosusu baza kotambola. Po ozomona penza ta mosusu moto aza na raison me bakweyisi ye po kaka aza na mbongo te. Okoleka be bakofingo mobola. Okoleka be bafi mosusu baza kokritike eta ndenge yazali ta ye mwindo tala boy ozwa benjire nyonso ya mokili. Ta mosusu bota makoka osenga nzambe te ozala koka. Ba tribulation wana ben insulte oyo ozwaka. Poza na famille pauvre lelo ba boyo bala mobali moko bo po soit disant yo za na famille pauvre. Ba riche ba bala ba pauvre te tala tribulation ozwaka ma sœur mon frère. Tala nde baza ko boya yo balobi mobali azoya po profiter na biso. Ye mutaza na famille pauvre yo mto senga ka nzambe to botama na famille ya pauvre. Na mokilo ya injustice balobi etuluku wana ya bato to groupe wana bato ati bilamba pembe na lola balongi. Ndeko nanga soko longi tribulation eza na se. Alleluya. Na lola okolonga okolatama na pembe ba pasi otozomona eza éphémère ekoleka. Ndeko nanga ekoleka. Kochola o baza kocholo na belle famille na obotaka te koleka. Kocholo ba ocholo na belle famille ozwaka musala te bakoma obengo Salomon olala ke pa ba bokilo ekoleka. Ndeko nanga yika piko na mabondeli balobi bango etuluku wana ya bato balongi. Donc etolo bakate na lola to kota muke. Alleluya. Babi apôtre Paul Petelo oyo ezalaki Jean moyekoli ya Yesu Masiya babi amoni etuluku na bato baza koya balati bilamba na bango na pembe. Ndeko nanga c'est que bato bakokota baza ebele parce que basukoli bilamba na bango na makila ya Yesu Masiya. Ndeko nanga sukola ka bomoi na yo kimaka masumu luka kotambola na boyenge bele na se na moi moke ozwi lia ndambo ozwi liputo ozwi bambalata likambute mukolo moko kolatsa malamba ya pembe mukolo moko kozana na okende exemple na pesa yo molinga minanga dans le Seigneur na balobi na yo eloko olie soko sisoko yo kanzala lisusu mais loko bakopesa oko yo kanzala lisusu te olinga nini malamu kuto yo kasunzala te eza kwa kisi moko beli malade makasi malade yana eza kotungisa babe moni so omeli kisi oyo obiki libela mais soko omeli kisi ya bololo obiki libela mais soko omeli kisi ya sukali obando bika obiki lelo lobi ozongi koluko mela ya bololo mbala moko omela ya bololo mbala moko bika po malade ezo sala o makasi. Ndeko na ngai eza lokola lola luka olonga na ba tribulation oyo po yebike avenir moko isoselo muta kosa yo te résurrection ezate. Ndeko na nga zwaka ka lidesu lona yango avant ebota ifo epola na se ya mabele et puis madesu asike ko bota toko bota manasika tokolata banzoto mususu la résurrection yango nzoto na biso ifo epola na mabele lona eloko nyonso yo lingo lona kona nyonso yo lingi ekopola nanu na mabele lokola nzoto na ope ekopola na séjour de mort nzoto obetaka nango tolo nga basalanga taille nga basalanga beau 1m90 naza géant naza bogos bois noir naza musclé baraqué. Ndeko nanga tout ça va passer mais royaume des cieux ekopase te. Lo lendo wana yo somi latisa ngai so na bimiso na lati mini jeep na leka na kwisa ba marie nyonso mama nzoto wana ekopola boni oyo yebaki bapola papa nanga boni oyebaki ba beta lo lendo na banzoto na mabazaki ba star minene mokile betela ki bango maboko lelo ba la reine de Saba kutu bakundama. Bible lobi même ba Sarah o bazaki belle de figure ba kundama ba Rachel ba kumisa bango basi kitoko na Biblia babi maloba nyonso eza na Bible eza inspiré mais nzoto Rachel ekundama na mabele pe babosa na yango lukola ta nzoto na kembo o ezali sans défaut.
nzamba pambola biso penza côté tozali nzamba pambola biso ozana biloko akolia kabela moninga po ba biloko anozolia ozo pimela moninga lelo lobi nango ekobota banjinji kutuka biloko aso osisi kolia ke no boka na poubelle soko koyeba soki biloko na lia ki yango wana po nyozo pimela mwana mbanda poka ka mama na ya lekaka na libala abotaka mwana tika akufa to azana bomoi likambu nini mwana sali nini oyo kobanda ko nyokola mwana na mbanda po pesa ye biloko akolia ko pesa na sanya bamboa ma sœur mon frère likambu nini mbanda zalaki abota mwana ne atika papa na ngai frère yo koma ko bima na mwana wana na âge ya 12 ans obebisa mwana wana ndeko nanga poko ngokota lifelo likolo maka mwana wana za ko bondelo papa zozo lokola papa na ebi likambo yo te ti obebisa mwana moninga ndeko yo muto za ko violer na ba est partout yo muto za ko violer musala na yo ka ko viola ka nzoto ya bana basi. Permettez-moi te dire que nzoto wana ya bana basi yango nde nzambe alobaki na serpent alobi mwana moko ya mobali ya koya na se na mwasi na kopesa mokitani moko na se na mwasi pe mwasi wana mwana wana kobima ko écraser mutu na yo satana promesse yaki na nzela na mwasi oyo zo sakana na ngo papa oyo lelo yo koma ko violer poza militaire okoma na droit ya ko violer poza na obala mwasi moko okuta na bana okoma na droit ya ko violer bana na ye ata yo mama okuta mobali na bana okoma ko bima na bana wana tango baza mikie pona nini bapesa obiloko pona nini papa na bango so bebisa na bakisi ata ba yebisi papa na bango akondima te okotisa inceste na ndako ya bato osangisa papa na mwana bandeko na ngato ebake sambiselo ezali eza kozela biso alléluia partage alelo ye po condamner te ye po mema yo na repentance o kabola libala batu na songi yo papa mobimba musano ka kotonga soko moni jeune fille batu azumwa libala na ye yo wana okeyi yo jeune garçon mobimba to papa mobimba okepa mobali wana yo ozui mwasi o faux petit fille moko boye po etali yo na nini ezala ndumba to azala ndumba te etali yo na nini ndeko na nga tala na Biblia mwasi moko ya ndumba abikisaki ba espion mwasi wana abikaki na libota na ye Tamar azwaki grâce liboso ya Jida ndeko na nga etali yo na ni azala ndumba te grâce yeli mwasi ya mo samaritaine azaki mwasi ya mibali ebele makutanaki na Yesu na pui problème na yo nini batela munoko na yo mikolo ewumela likambo no ezalaka nini mon frère ma sœur musano ko panzaka libala bato ma sœur musala no ko tonga ka ba jeune fille nyonso ya quartier musala na yo ko tonga ka bana baninga kolakisa bango misapi koloka bango butu ndeko na nga partage alelo yo ko benga na repentance po ete etuluku ya bato oyo basukoli bilamba na bango malgré tribulation malgré minyoko bapasi tozomona na se na moi toyika mpiko un jour nzambe na biso akosunga alléluia toke na verset 14 je lui dis na verset 15 plutôt c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne le frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et le conduira aux sources d'eau vive, aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Alléluia. Alobi batuana etuluku na batuana nzambe akosukola mai ya misu na bango akopangusa mai ya misu na bango bakoza susu na pasi moko te akopangusa mai ya misu na bango abi paske bango balongi alobi bakoyoka susu nzala te moyi ekobeta bango lisusu te yo mtozo tambola na Afrique na se na moyi olobaka nzambe na koya poto mokolo nini moyi makasi boye ngafuna ke nikisa fufu na machine
moi makasi boye nga fona lamuka na kende koluka na zando moi makasi boye fona kende olukela bana ndunda to bitekuteku ya kolia moi makasi boye fonga na kende koteka po bana nga bazweloka kolia mama yika mpiko ko simba kisite kolanda muninga na zo ko ebiso te nzela mokuse yango kolanda te muninga na zo ebiso sana bana 12 pesa ta mibale po mibale ko sa nini wani eza piège ndeko na ngai makilo ozo sopa ozo ba ke mibale wana ko sopa ta mso baza ba ministre kolongola zemi te ndeko na ngai yo mutoza na zemi ozo loba ke na kosala nini famille pauvre mobala ngo pe kuta sala kana ete mobala ngo kuta sala kana ete na ke ka kolongola zemi te ndeko na ngai kolongola zemi te kolongola te tribulation wana ndima kenende ko yambolo binzambe na bimaki ne kobonga yo na zwi zemi nzambe sunga ngai zemi nanga ona kena ngo liboso na péché te mais na telema na bondela yo na yebike yo kopesa eloko akolia alléluia mais ko kende te muta pesa yo te kende kolongola alléluia na sena moyo toza kotambola il faut la fidèle na mission nzamba tindi yo nzamba pambola bino penza kote bozali nzamba akosala yika mpiko na mabondeli situation oza nango nzamba ko changer yango kokende ko multiplier masungu na masungu te na longola ka zemio so na longoli zemio esili te ndeko nanga bota me yambo la liboso na nzambe olo kwa nazoza musala te na ndimaka na koma pede nzamba pambola bino bondima ba proposition satanique te nzamba pambola bino to kutani prochaine mape na likambo nzamba simba bino nzamba pambola bino kole